boy. Et ça la bien été. Vous comprenez? Notre fan yawa, biloko c'est belé. C'est belé. Mais dans moi mouké ba misuba zwawa, ba misuba suite ba zo yima yima. Ba sepelité. Oh que ça bongote. Biloko c'est belé, boko le mangwawa. Boko le mangwawa. Les musuba la ba pese voiture. C'est que na moi biso to kufa. Pour appeler mon voiture, il y a un siliki. Pour mon voiture, c'est bon côté. Tout l'ingana. Et comme ça, la bien. Dédé. Tout ça, bon côté pour Annie. Moninga koufeli yawa. Moninga wuto koufela. Tu vas tourner la moninga na matanga. Bokena combien? Bino moko boloba. Tu vas combien? Tu connais une unité. Oh, c'est pas bien. Oh, ça c'est alif. Oh, mon ça boy. Il y a des libota. Les familles. Nous sommes la boy. Les familles. Tout ça, tout le monde dirige. Tout ça, tu vas souba, tu vas diriger le Congo. Surtout l'inganité entre biso, les membres. Tu vas l'ingana alors. Hein? Nani, Nasha, avec les Bembawa. Nasha. Comment est-ce que même où il y a l'autre couteau, il y a un couteau qui dans le compte d'un groupe d'alors. Et ça, le groupe, sur la sur le monde, les alliés. Le balai de qui tente au coma. C'est ça le groupe. Les alliés, maman. Ce qui dit, mais on a le groupe, c'est qu'on a un gros. Les alliés. De toute façon, tu l'ingate, tu as pas cette situation, tu n'as pas été. Tu as pas si bien information que non, tu l'ingana. Tu l'as baninga na tangwa likamu. Tu as déjà l'isanga, na l'isanga déjà bolingo. Sans bolingo, l'isanga oye ko tambola te. Même muto azo kamba biso kuna ko sepela vraiment te. Na banto yokani. Yami bale. Yami satu. Na osenga na bino boy. Ntakufele yewana. Gomonye. Ntakufele yewana. Yewana. Et là comme chose to sala boy. Toto senga entre biso ba membre. Foto fongola caisse. To fongola caisse na biso na kati ya mutualité. Bande kona ngai tango likambo yaka elobaka te yeyeba na kapete mutu mota zali nzamba wa akoyeba ke o lobi piele ta kufa yeyeba ni te. Alors tokosenga biso de vandi yao ndenge toyaka chaque dimanche toye le fils que monta moko bo biso la bino to vota ngo to tsaka ngo na caisse. Et voilà la caisse. Attends 50 francs, attends 10 francs, attends ce qui combien. Tu votes entre biso na bino, biso tout. Tu as la caisse. En attendant, tu c'est la secours ou la musique. Pour présenter la salle, on a besoin que non. Moi, quand on monte ma tinda. A tinda, obligé de faire tinda. Mais, quelque part, avant où tu as kuna, entre biso na biso, toyokana tochaka combien to obligé mututé mais tochaka combien oh 500 francs oh 1000 francs oh 5000 oh combien to adopter biso na bino wawa à partir de dimanche prochain to bandi ko chambongo wana na case ekota na case babomba kango lobe kuna na kobelek na beli atala famille na ya mais nini mitoité zali association zali ah na zo bela c'est ka bela kuna akoto hôpital osani na kesa combien ote ile mza exemple 20 000 tu ça na 10 000 parce que le kisi na sens wana to ça la ngona cadre ya lisungi en attendant mbongo utala poto na banzi na luma bete peut-être. Madame. Voilà. Si vous montani de entre biso toyokana.
à partir de dimanche prochain, tu vas le retirer mbongo wana. Attends 500 francs, attends 1000 francs. 1000 francs pour profiter de l'union sinon. Chaque réunion 1000 francs. Pour la musique, on va monter. Non, pas de musique, pas de il y a besoin de la volonté à 2000 moi, on est dans ma facilité. Une semaine vraiment. Pas 1000 francs. En tout cas, on a 1000 francs. Oh, tu as dit que tu as 1000 francs. Ça va pas mieux ça tira. Pour 3 millions de bonbons, il y a 1000 francs caca. Toyokali combien s'il vous plaît? 1000 francs. Adopté. Autre 1000 francs caisse. Comment qui m'a dit? Qui m'a dit? Yaka réunion, yaka na 1000 francs de ta kayawa. Oye na 1000 francs na yo opesi. Koko sa biso te ko tenga ikuno to lamba kite. O nga kuna te. Ko bana lundi ti dimanche, oko sa 1000 francs te. So mono sa 1000 francs, ya ta pana ngai 500 francs. 500 francs bombe na kayo. Comme ça dimanche lundi dimanche, na lo 1000 francs na yo. So ça la bongo. Ko ki mate pardon. Pour la 1000 francs. 1000 francs ko pamba. Li pa coûte comme 2000, bon 1000 francs. Hein? Vraiment la bolingo. Mais si on dit montant wana, il y a 1000 francs. J'espère que dans la mine olobate, on a oloba bino yango wana. Na suksi nga wana to comme na divers. Divers bo mine ezalaka. Oui, nda président no bongo. Même l'équipe, le président ka no bongo. 30-40 000 na suksi. Nga bongo. Nga kana au-delà makamutete. Oui. Dimanche soir, au moins dimanche soir là otango. Là on s'est me rappelle. Là comment la caille, là comment? Oui. Bande konanga s'il vous plaît. On est ni. On a comité ici. On a comité. Papa Nduka na wiklo te na comité directeur. Dans ma vie comité, yo za kata comité. Yo za comité kata comité. Ayebi yo lo baki ngana ko remettre ko biloko. Baki tuneti yo mo ko pesa. Non, ngana yeba ko pesa na kombo ya fondation. Ici le sac ngam na charger mambo ya bale wana na ko pesa na kombo ya fondation. Wiklo te. C'est qu'on a bien. Na wiklo ndeni. Na wiklo ndeni. Pesa na wiklo ndeni. Na wiklo ndeni ni so mo usala. Voilà, il y a un baboy. Voilà, maman, s'il vous plaît, papa. Et là, au moins, on a un bakisana, on a le baboy. Tolobeli, likambu ya cotisation, ya biso. Cotisation actuelle, il y a des réunions. Mais, entre-temps, tout ça basé parmi 7 objectifs où est biso social à la carte. Tant que la social, tous les baka où se présentaka. Tous les cas ya fête, tous les cas ya deuil. Si on a cas ya deuil, on a la proposition de tous les qui dans de komoko depuis les jours où il y a enterrement ya banacha. To banda ko solo la. Oh, ne to banda ko solo la idée na biso mi balé. Lobi nazaki surpris. Fonda benga ki biso tozaki osala musala moko boy. Apengla ki kaka likambu o biso to bane ko lobela yango yepe apese comme idée. Ngabi tout justement papa. Ezaki idée to si tozwa ki to beto lobela ngo dimanche. Tozo mona ba ka ezoya ndeko akufeli. Mais par rapport à lisungi penza ya ndeko akufeli ezo utaka na loboko moko epa fondateur. Entre-temps, tous les familles ensemble. Dans le cas social, dans la famille, tous ceux qui ont fait la cotisation.
cotisation ezangaka te tolingaka kaka te ke cotisation ebimaka na elle moko biso fo tomanifeste amour wana vis-à-vis ya moto azwi problème soki moninga azwi likambo ya dei ke ya fête il faut tozala na mwa minimum ya montant moko boye oyo eza forfaitaire de manière ke soki likambo wana ekwei biso nyonso totie yango ntango fondateur akobakisa oyo aye en tant que leader esala mo eloo moko boye mais tozokende kaka ndenge wana adefot moto akoyamba biso aprépare bike na oyamba famille ezoya akoki kodepense mais na nsima nango ozomona ke mwa déséquilibre ekozala na moninga mais ntango moninga ayambi bino bozopesa mokongo botikeli ye quelque chose oyo bopreparaki esalaka mwa bien lobi fonde azobeta likambo wana bi bozotikela kaka charge boye ndeni mare ifale bino nyonso tu bosalaka mpe mwa eloko moko boye ata na ndenge na bino olukaka mpe ata mwa quelque chose mpona koyede mpe bato oyo bazozwa problème ntango ala obakisa esala ata mwa bien nga lobi papa eza ide mabe te parce que tozalaki na ide nango tolobela yango mais lona nu tolobeli te lokola lobi boye dimanche na okomisa yango donc ewutaki ide mpa na biso ndoka nde ye mpe azalaki nango yango na ye nango na kati ya lisanga tolobela tovote montant moko boye s'il vous plaît po eza ka de eyaka briske ke soki moninga akufeli tokokotia ata quelque chose boye po tokendaka koservi mpe baninga oyo bazozwa baproblème wana yango ide nazalaki nango nazongisi maloba epai ya bino so bomoni ndeni bana membre boyoki mama présidente alobi mama mokonzi alobi passé président présentaki biso statut na règlement de l'intérieur. Je pense que makambo moment à lobby ezali na kati ya statut. Malamu to appliquer yango ndenge statut na biso ezali kopesa. Voilà, une très bonne réponse. Merci beaucoup. Fais la coutoir parce que mutu nyonso azalaka pe capable ya kokotiser. Bola mutu azwi likambo eza te mutu akoma incapable akima. Ayebi ke montant oyo bapesi ata na mbala mona kokate me mama nifa nazala mwa 1000 francs nanga nazala mwa 500 nanga simba ti montant na ye wana ekoki problème na so photo voter montant oyo kosala ke mutu nyonso azala capable ya kopesa eloko kana nanga na loba yango wana toyebaka na 1000 francs nde tokoyebela nde tokotaka moto ouais eya question ya kokima te oyo ezali fondation nayebi te bato mosusu basala na bafondation te parce que biso tosala bafondation tosala bamosike minene oyo ezala 300 personnes sangisa mais soki moto akufi oyebi ke montant wa bakatela bino soki bokei il faut ozala na montant wana parce ezali matanga yo ozo bakala beya ye bongo mikolo kozwela yo so bayebi bapesi yo te komona mabe yango wana il faut montant moko ezala déterminé oyo moto moko ayebi ke nazokende naza jela ide arrêté il faut mema montant wana mama moninga akufi papa moninga akufi ezali règle électorale ezalaka te mama papa il faut bino vote yango po ezala appliqué so bino vote ezala appliqué bengi pour appliquer déjà oyo question de retard akena ndaku atangi yango ndenge ezali règlement intérieur elobi nini nini statut elobi nini okotanga ngo tokose conformer biso tout na statut na règlement de l'intérieur voilà tena ye oui vous avez raison vous avez réputé la carte de statut na règlement de l'intérieur eza likambo eza interne entre biso na likama 1000 francs wana lobi ntango tozosala mosala ye moto abengaki biso alobi na biso bien ntango ayoki sango ya kele abi na biso bien mpo azongo mpe briske abi na biso bien babiloko bamatanga bozala kaka teka ngai mbongo eutaka kuna te oui nakopesa mpo eza devoir na nakopesa mais quelque part bosalaka eloko bosala yango effort botaka liboso avant nga na ye kobakisa nga na kati fatu na kati kie alomine président ide wana ezoloba tosi tosoki daa ide avant tokoloba ngo na réunion dimanche yango tolobi yango lelo aza au courant ke tokosala cotation chaque réunion tolocontribue na
moi 1000 francs wana tozongo na caisse balobi te ke somo te mo na caisse et que nga na kufeli bozwi 100 000 francs na caisse bopesi nga non bopesi ndambu etikali ya kobakisa na sensi wana concernant ndenge fota lobby contribution weta contribution interne na biso soki ya yoki yango akoboya pe te eza mpe na ndenge mabe te exemple typique dudu akufeli toketala dudu lobby chaque membre loko toketala dudu lobby na kesi na biso tozala combien tokobimisa autant mpona topesa dudu mais biso na biso bana membre tolanda ndeko na biso na matanga tosali nini mpo tobimisa topesa ndeko na biso mpo matanga koma nakoa feti yo ntango komona biso okotika biso boye te okolamba okopesa masanga okosala badepense na yo sokosa biso okontribue te totio wapi na sansi wana lora ndenge babe te voilà na sansi wana merci beaucoup oni na likambo oyo eza bien mpo biso totamboli mpe na bagroupe mosusu neti likleme ekwei sur place tokosala moso yake topesa autant oke tokende kopesa mutu wana oleke todérange mbongo na biso eza na c'est ça problème na ngai na puisque ekoya kokoma mutu moko akufili koko akufili tata mwasi akufili yaya na ye mais kaka ye moko na famille bokosala ndenge eloko ekoko compare biso yango wana merci pour la parole là eza proposition na ngai eza boye awa na kesi ndenge tosangani awa tosangani kaka mutu moko asala nini aosangisa biso puis ya bacomportement na biso mosusu nde tozali ozala na biso te c'est ainsi que ngai nalingi te tozala na deux caisses cela veut dire quoi tobanda kozwa mbongo ya mutu moko bocotisation na ye ya chaki vu que comportement na ye na ya biso ekokana te le jour que tokoloba yo ozala kosasu na biso te oyo natya mbongo na ngai natya mbongo na ngai ekomi neti ma obligation moko oblige bino c'est ainsi que non tobanda ozalaka so towana problème ya deuil tosali kaka cotisation sur place monta ebimi mbala moko totangi biso nyonso tu topesi makanisi ekozala ndeni le concerné tosali nini topesi ye mutu amona te ke no mbongo ya songolo pakala eza na poche ya songolo pakala le jour tokokabwa na yo yoke na niongo na biso te biso mpe totikali na niongo na yo te ide na ngai eza mais soki atuni ke mbongo yanga na tchaki nga mpe na ozongo te c'est simple masanga nango amelaki simple po yanga minga na bushoba nga mpe fola mongo na bushoba nga mpe na mongo na bushoba nga mpe na mongo na bushoba po wana so lobi mbongo nanga na tchaki ya bushoba donc fola so so la bushoba na mpe masanga nango amelaki mbongo ezongaka te ezonga koma ya bushoba ça bien. En tout cas, esengo ezali mpona nini esika bato basangani baide moko ezobima tolobi oyo ezali siko komona famille nini ezanga contribution famille moko te ezangaka contribution lelo nde tozali awa toyebani toza bano tokoli ensemble tobani ti tokoli nga nasepelaki te ke tozonga nsima il fallait to avancer po to avancer il fallait soki deya si toadopte eloko biso tu tolobi pour seke conscience no ndimi mutu ode mosu azwi problème eza kaka feti te eza mpe kaka dei te eza mpe kaka makambo eza baréalité eza ebele na mokili tokutanaka nango so bino lobi kaka jour ji bopesi cotisation na motu apesi oyo aza nango tolingani te mpo mutu nyonso aye awa aza na mbongo poshi te mosu mpe aye nango te mosu aza nango sikoso lobi kaka le toye bopesa ekobima moke mais so tofixe montant nde tolobi tofixe na dei mpe fu tofixe kaka montant mais mbongo wana bozwa yango le même jour ya mutu dernier jour ya réunion oyo toyebi ke moninga na biso
asi problème réunion moko érigé ezalaka tant que bamembre likambo ngo eza na semaine wana lokola tosaka réunion dimanche mais eza na semaine wana to lundi to mardi to jeudi tokutana mutu na mutu amona causation mbongo na ye tozwi topesa mutu wana avance avant mokolo makambo esalama topesa ye ekoyede ye eza président apesi te ekoyede oyo président kobakisela ye ekende na poche na esala makambo mosusu eza na famille mais oyo abiso tala bosala calcul nde tozali ya tokóma 50 personnes obi 50 personnes fois 2000 francs na mutu moko oyebi combien te nalobi topesi na wana lebembe wana eza cotisation ebomba na kesi nayebi lebembe so mutu moko aza na moyena 2000 francs oyebi esala combien 100 000 francs so bopesi moninga 100 000 francs koyede ele mosusu na yo mwa moke po ayebi kakufeli le président obakisa ta mosu omona esali desa mota epesi epe bien yoyongeli onga lingai nabakisa tosala eloko wana toza na bolingo wana lisango tosangani bala yolo lesa bino vérité ezalaka rare tosangana bo tosalisa moto ezalaka rare na yolo ezalaka rare moninga azwi problème kaka oyo baza nzinga bakoya mais eloko ezosala moyo mingi bamona yango lelo te fo tomona yango kuna so tozomona yango kuna na liboso ekozala bemoni nasala na participe na biloko eleki na lingwala na banini soki mwana quartier lingwala quartier mo akufi papa on dirait famille na esa eloko te siko biso na yolo ezalaka te a vrai dire ezalaka te siko so biso lelo tobandi kosala yango bomoi te ke et puis jour wana tometi pene bapolo na biso okoya fondation toye koasiste moninga na ebembi bomoi te ke na famille na ye na bato oyo baza na millier baosala nini bakumisi biso deuxième na ngai na ngano balikambo oyo olobi ke comité oza na besoin visibilité pourquoi pas jour okopesa bato wana bavaresi biso tu totondi tozo acclame tozo applaudir ezopesa ampleur moko lisusu ye esengo eloko moko so yango ngai nanga oloba biloko wana nanga na bakisa kaka yango wana ya liboso naorépondre oza na yo na raison mais totenir likambo ya 1000 francs wana ekosangaka te chaque komanaka dimanche ozoya mutu na mutu aya na 1000 francs na ye aya na 1000 francs na ye kokima te pardon yaka na 1000 francs 1000 francs ezala kopamba yaka na 1000 francs ekokota na 15 dimanche ozoya concernant makambo ya baekipe na ndenge ya mabe vraimen te so olandi comité toya pepe 10 personnes na comité na biso oza ebele tokobenga te ke lisanga mobimba baya lisanga mobimba bakovivre baekipe wana na match ntango oza kokuta banini boye na terrain remise ya bakupe ekosalama na match oyo bino tu bokozala match esili papa ye banini bakwakere na bino yango oyo bamiliki na bino yango oyo biloko bapesa topesa bino yango ovi ya tout le monde bozomona bino surtout tolongwe wana biso na bango inde na mete toro toke kolia tokemela tokosepela oyo wana eza réunion tokosala yango entre baclub na comité organisateur ya tournoi après sikoyo nakosala ngai moko na président na masudi po mda soignere mais tokozwa yango comité mobile Ce n'est pas aujourd'hui, dans le quotidien, comme ça, réunion Goyawana, tout on a ordre du jour. Comme ça, de débattre entre nous surtout, surtout conclusion par la Mogo, tout ça par le mois. Voilà. Deuxième proposition là, invitation à rapport à la conduite. Au pays Zali.
c'est même tokobana déjà aussi longtemps tokendela babiro tokotika baepleko bakonzo bakoya na match wana na bamembre na biso même ici ozala makaro te polo okolata yango nde kolakisa déjà korano membre po eza déjà na effigie na ye awawa batie foto na ye na nsima bakomi erkora donc moto akolata yango aza mwana membre awa donc soki olati yango te soki oza na kati kuna te soki ozwi yango te mpe oza mpe na kati te donc oyo akolata yango nde mwana ya membre ya erkora na sasi wana ozwa makaron te mais polo wana kolata yango nde ekodifferencie biso tu na bato mosusu na sasi wana po tozala biloko eza wana eza na différence bamisusu sécurité balata biloko mosusu bamembre balata biloko mosusu bato oyo bakosala remise ya coupe balata biloko mosusu comprendre mais eza na sine kaka moko ya elongi na ye na nsima bakomi erkora voilà question mama sosela butu biso bapona ata mosusu 3-4 wakoki koyeba place matanga ekoki kozala azolandela batindi ekeye kotala toyeba mwana mamba ngo akufeli ya solo ezalaka ezalaka batindaka 3 mama 4 mwa mobali so mibale baza wana oyo baolandela mpona mama matanga mpona cotisation tolopesa nani balukaka mpe mutu oyo anozala mpona makambo ya mbongo akomi mpona cotisation engana tunaka mama amikosa ye mokenda kufeli je ne crois pas yoka nanu yoka nao répondre yoka nao répondre yo yoka na répondre yo nakoloba te ko na mikosa nga mona kufeli nandimi yango te yoka te nandimi te ke nakufeli mpo nini nabike bokolanda ngai bokoya kotala ngai bokoya koluka akufeli nani akufeli nani nakokosa teke nakufeli bokoyebake nakufeli ntango nakoyebisa peke nakufeli bino bokosala effort bodeleke bato balanda ngai balanda moto wana kufeli bokoya kotala moto wana kufeli oyoki ngai deuxièmement question ya 1000 francs wana bamama oza ebele awa ebele moakozosilma 1000 francs wana bamama baza ebele batekaka ebele bazali batekaka nandimi teke so aussi tosali réunion 1000 francs 60 000 francs pese mbongo wana ali yango je ne crois même pas po atekaka eyebiki akobomba mbongo ya bato bien tokoloba nde teke oyo boye oyo te akolia mbongo wana te po eza mbongo ya kesi so tozala na confiance ya mutu te tokosoka tala épargne oui toluta place wa épargne tokotisi yango mwa 60 000 mwa soki 50 tokotisi yango semana ekoti semana kuna ekoti biso toyaka na bordeaux tebike no tokotaki autant moko apesa kobimisa tomisi ndambu mambre moso ayebike no tomisaki autant totikali na autant na sens wana mama kesiere oh mais kesiere ayebalaka mokolo makambo yoka papa yoka ngai ndenge tozala boye ndenge toza tovote tout le monde a voté nga nalingi na poste ya secrétariat totiele mosusu te et la présidence tokolokola na disponibilité te parce que aza recommandé par kete kokona vice président okiti so mutu amonani ke no te nasa mosala secrétariat papa yaka ma eleka soki événement eleki tolégalize statut tolégalize règlement de l'intérieur toye awa tosali sikoyo élection na biso tovote bato wana bakokamba biso 2 ans ou bien baza na mandat 2 ans ou bien ya 3 ans bango nde bakokamba biso ekozala 3 ans renouvelable une fois et après tocontinue tolanda mibeko ya bainstitution na ezali na mboka tolanda yango toimpose bato te na bandi na suki wana réunion esili osuki wana merci beaucoup
présidente. Maman présidente. Oye, au-delà de 16h, 5 minutes. 5 minutes belé. 16h, 2 minutes. Koya na hôtel, bon pesa nga nekel, okomela te. Même si on vend, oyoki no malo to lobby, okomela te. Mais 1000 francs na yo, eti kala na 15. 1000 francs eti kala na 15. Oye retard, oye 16h, 2 minutes. 16h, 3 minutes. Okomela masanga te. Joa 1000 francs na yo, tana 15. Soko lingo yoka oyoki. Soko yoka te okena yo. Wa conseiller le kola absent. Merci beaucoup. Asuka réunion, en tout cas réunion sili, réunion de Kinao Kitoko, na air Kora, na sepeli. En tout cas, et l'autre totika ngote. C'est Rabelagi Makasi, avec 35 ans de maladie, avant on a parlé, lenga kufa ki wana akufi lendi lobby, veut moto le salagi, tokunda ki lobby. En tout cas na sepeli na eloko ngana swaki. En tout cas, fondation, il y a une fondation de M. Arabien. Si on a un mbongo qui va venir, il y a un qui bon. En tout cas, on a CPL Makasi, on a membre tout bayaki, on a tout basistaki, et puis ça qui bien. Et encore rester là comme ça là. On a CPL Makasi, en tout cas, ça dit bien Makasi. Merci.